Boto na mino bande ko balandi ya Canal King Télévision na ndenge bozali susu. Ebele bo momesano mukolo vendredi lelo pona kolanda émission na bino pona mboka. Oyo pona numéro ya vendredi oyo yambi mwana mboka Alexis Ketebi. Na ye tokosolola na oyo etali bongo politique na Congo démocratique. Le quoi pas ali président ya fondation zana kombo na lobi fondation Alexis Ketebi to ko meka pe ko solo na no makambo fondation na ye. Mbote no mwana mboka. Mbote ndeko Purisi. Bon, to bandi na makambo ya fondation fondation Alexis Ketebi boni na makambo ya Covid oyo activité zali to ezali soute. C'est vrai, merci mingi ndeko Purisi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Lobi malamu bandi be na fondation o ngubiso toza okamba. Ya solo malgré Covid bandeko bazali toujours na besoin de fondation parce que fondation wana ezali moi subside pour ya ba démini ba bandeko na biso baza pena posa moi lisungi fondation to sali to komi siko na niveau ya Kalamu to sala ki implantation dimanche leki to sala ki implantation na Yolo Nord alors to circuler Kalamu mba lobi ko la Yolo Sud et en plus c'est cela to ya ko mama tongé 20 mai et puis to sisi Kalamu nde to leki na nini mususu na commune mususu ya Funa poto kende malem poto sisa district mobimba ya Funa alors to pesa ki bango moi capital pour ko permettre bango tourner na kati nini pour ya ko defisaka ba mama ba nécessité oyo cible na biso mingi ezali ba mama baza ba petit commerce très petit commerce oyo ya côté kale mususu épice le mususu moi casier moko ya bière moi nintu bango nde cible na biso pour ko luka ko sunge bango ko matisa mo moke kita ya ba mama na biso ba congolais. Donc après Yolo quartier nini bozo bien commune. Après Yolo Nord to ke na Yolo Sud to sisi Kalamu na secteur wana Yolo to skitinde matonge simango 20 mai. Date e bani nante. Bani déjà après dimanche landite dimanche ko ya sima je crois que date bande ko ba kopesa biso to kotinde la bango nde to tindaka toujours na moi invitation. OK. To koti siko na matali bongo politique awa tozali boye mikolo yo to ko momo na déjà 2023 pambate likambo ya bakambi ya seni na niveau ba confession religieuse wana epesi matata mbutu on dirait même épisode na on malonda e bandeli lisusu bakoti bapona babi ba somo break ba ke no kanisa bato batikaki bake baponi ndeko kadi deni kadi babimi ba catholique na ba protestant bango balobi bango te alors que kuna na ngambo musubo aki 8 6 ba voter bino le quoi ba mi balé bino bobia bino te donc comment on a le quoi bato musubo ba devenir ba catholique bango nde ba pomba devant 6 bango ba mi balé mais bango ba chapwa ndeko nanga na likambo ya seni vraiment ezozong sabiso toujours sima pourquoi après ba maponami ba congolais baza ko makila na bango po boyoka ni soko ezozala te ba misu ba ko revendiquer et puis toza toujours na mobulu ngai na osana na suka wa proposition moko soki ba politicien ba na mboka na biso ba ko landa yango pe ko sepela nango je crois que lobby ekotambola lelo yo déjà na kati ba sala ki montage ya ba nini lokola ya ki décider na Saint City je connais le texte un peu à Saint City à l'époque ba décider que ba pesa présidence a seni na ba confession religieuse. Mais c'est fait que ndeko nanga piri soko landi émission moko to saka na na ebisaka OK mabe sa minini bazo pesa confession religieuse nyonso même valeur catholique SCC au kamati ba église muso amike wana bazo pesa ngo valeur moko na église catholique na église SCC par exemple ou bien musulmane ba wana ba église catholique eza une implantation na Congo mobimba aujourd'hui ba élection nyonso to sala catholique était capable de nous dire qui est passé réellement. Atia Tembe na ba élection nyonso le cas banda 2006 pourquoi parce qu'il avait raison implanté ki bato na bango lui-même il a implanté partout et que ba témoin na bango bazaki partout ba il élément solo. Donc au moins église en ndengwana mais ba mususu wana implantation pendant na Congo d'abord ezate et alors à l'extérieur baza comme tel te mais ba pesa bango valeur moko et sika d'abord ya bandi mabe yango wana. Quand cela ne tienne, basali yango basali bongo. Mais les loyo, pour ton dimelo comme on salami, il faut tout le monde quand même signature. Il y a rapport, il y a souka, il y a président, il y a PV ya souka. Tout le monde a quand même signature à président. Président Zalité, séance Katani, binoko sa réunion mususu. Vous délocalisez. Il y a Mibsatou.
na kati na bango ba recommandation ba pesaki moto ya kobima azala na couleur politique ata moke to so ba soupçonner quelque part en tout cas ba kobwaka ye donc Denis Kadi mazali na couleur mais non mais makambo comme bima lelo vérité ba musu ba lobi azali e moto ya église aseka mais eko bima na kimbangise tala na yebisa onde ko nanga sur le fait sociologique na mboka na biso c'est inconcevable na église loko ya kimbangise oyo majorité ezali ba Congo pour leader ya kimbangise azali mokongo siège na Nkamba et pas ya ba Congo et c'est inconcevable aujourd'hui que Moluba kende ko bima candidat ya kimbangiste na église kimbangiste c'est inconcevable quelque part là à partir ka eloko wana on voit déjà qu'il y a une main noire mais likambo on dirait ça copie conforme pour le bosso pezalara candidat Rosa Malonda ya ba kimbangiste ba kei ba sala ba to vanda boye kaka président église de réveil ne muta benda nange po kamba mususu po ba bimisa moto mususu o ba contestaki sikoyo on dirait ezali ba église de réveil na kimbangiste nde bato ozala na moni ya munyamwana mais non mais parce que ba église wana hein ezali na même statut na ba église SCC par exemple na église catholique ndeko na ngai lokola mosengo na peso exemple moko bête lokola cardinal mosengo auto okufa bakundi famille na réclamer église nini mais na église ya réveil kende kotala soki kaka pasteur akufi mwana liboso mama abimita statut yango yo église ezande ya biso eza ya biso ya famille o comprendre alors est-ce que bato ne boko tia bango même statut même valeur que église catholique ezali impersonnel mais ba église de réveil ezali ya bato donc ce sont des faits privés pour na yo tant baronde ba ozonga parce que lelo moi délai supplémentaire oyo président de l'Assemblée nationale a pesaki bango ozo expirer mokolo ya lelo na minuit tant ba rovanda soki ka ndeko Denis abimi lisusu mais ba kofanda ndenge ni parce que na moya lelo déjà na ngongo to koloba déjà réunion ezami balé ba monsieur basangani sur un hôtel nini ba oyo balingi babimisaka Denis baza quelque part en hôtel ba monsieur batikali na centre terre de ce jeu oyo ya solo. Alors église catholique na église c'est église ya minene oko esangisa ba église wa tout emeli bango hein bango bafandi oyo bato balingi vérité ba église mususu ndeko na ngai on ne peut pas aujourd'hui mettre to pesa valeur intrinsèque na ba église wana ya minene mibale na ba église mususu etikali na yebisi o ke trouble nyonso ebimaka lelo na banini na biso ba église wana mike ba église wana tout babimisaka trouble structure même ya bandeko na biso ya kimbangu na boy spiritualité na bango te mais na lobby structure na bango ezoza toujours mabe bato baza bipolaire hein église moko ezabo église musu pourquoi église ya famille bayokani te bakabani musu ekomabo bayokanaka te makambo etali ya nzambe bato bakozalisanga te so bato bakomi des actes bayokanaka te ekomi satanique ekomi mabe na lobby na bango te baza satanique mais na lobby oyo kokabwana ezali nde makambo satan bokabwana ezali satan unité ça c'est Jésus ça c'est Dieu mais bato ba kokabwana ezali déjà malamu te alors toko pesa bango te valeur intrinsèque moko na église catholique na église donc le roi tolo babo soki et ce qui en quai de poisson dès quand babimisi quand de Denis donc élection déjà à l'horizon zo mona na ke élection déjà na sina ebisaka ondeko na ngai à l'horizon ba structure ko sa décision sur l'élection ba cour constitutionnel ba cour ni eza déjà boutiqué presque ça je le dis en connaissance de cause eza déjà presque boutiqué parce que ba nomination zo mona ka ke ce sont de même tribu de même famille de même tout et tout ça va pas déjà yo pesa mabe alors blocage ko ça les na niveau par exemple ya Seni il faut que moto moko ya neutralité akorobima pour ça la biso ba élection malam moi je propose ceci ndeko nanga soki tozo simbaka te na kanisi ke lelo so ba zo signature te bandeko ba politicien surtout ba église catholique ba église bazali wana église catholique to peser de sorte que ce qui vraiment tozana ba représentation à l'extérieur du pays to ça la boy ba église nyonso wana so bazala ba implantation représentation na extérieur bazana banini na bango na extérieur du pays bakoka ko présenter biso ba maison nini électorale oya poto yebani na organisation de l'élection makasi ba présenter biso à ce moment là ceux qui bako ça la même loi additionnelle pour que to bimisa maison moko étrangère pourquoi parce que entre biso moko boyoka nezalité et bien l'élection na souka nango bimaka mobulu moto aleki te jusque là le développement ne peut pas venir dans ces conditions là
oyo abimi babimisi ye bato mosusu bati tembe. Alors la majorité qui reste baza na tembe ya moto wana na pouvoir na ye akosalaka eloko moko te. Nous avons vu en 2006 avec Kabila majorité balobi biso to podaki était to moni ndenge mboka kendeki etamboli te développé te décollé te to ko na sima 2011 ndenge moko to ponaki yete biso to sala te parce que s'il y a pas intégration il y a population sur ni tout développement ekoya te pouvoir wana soki peuple azana effet participatif te pourquoi parce que alobi biso nde to ponaki yote mboka ko kende liboso te na lobaka ngo une fois soki pe totali na nini ya suka 2018 même chose. Alors ce to continue boza mabe to ko tia bato na une preuve ce ba politicien bazo yoka c'est la seule solution que nous pouvons aujourd'hui sortir le pays na ba biloko ba désordre électoral. Soki moto na moto ako proposer une maison étrangère ya bien ayokani na ye aye alobi ngana poni maison boy américaine boy spécialisée na l'élection tala ba sa élection ba kondimana na bi ko na pesa makanisi ah ba ndimaka kaka te ese ba kondimana te bati yango bongo to pona te bati yango bakamati bati ba bo OK ça va ba église wana siko ba nini wana confession ya étrangère oh ba ebibi sote nini tout ba ye le Congo a fait ça bino mbongo boni autant organiser biso élection à toute neutralité comme ça bato tout ba fani pembeni to veiller sur organisation wana et puis total nani akobima ba pesa biso pe mayele expertise pour malasima to ko sala ndenge bango ba ko sala wana au moins to ko za moi sur na moi élection to leki na dossier mususu parce que ngonga ezali ngonga awa mboka ekomaki mbutu likambo ya dot kutu mutu ekolongola mwa débat yango mwa bakasi tozonga pe likambo ya dot yango likambo ya loi proposition de loi ya Tiani Yambote comme candidat à la présidence de la République, il faut la Congolais de père et de mère. N'a pas fonction sous le quoi chef d'état-major général, premier ministre, ministère au sous régalien il faut la Congolais 100%. Batomo sous nangambo ya mingi bande ko ensemble, ba moni yango ba be ba bi ke taille sur mesure ba ko viser ko écarter o ya bango moto to le président na bango Moïse Katumbi. Omoni likambo boni boni. Likambo ya loi Tiani en principe ça nango mabe mingité. Mais là où ça blesse c'est quoi? C'est-à-dire que bozo salango d'une manière sectionnée pour écarter les uns au détriment des autres. Wana siko na ndenge wana ezokoma mingi mabe. Na lobaka na yo une fois to saka mo émission na lobike soki déjà ba préciser un modèle wana ezozala bato musu ba osepelate e ko mamobulu. Et là, quand les bosses zakinini, ce qui mboka pene zakina moi suivi à malamu, to lingai to sala ba identification, ba statistique à population, statistique na identification, et puis to définir ba limite na biso mboka, bongo toye pena ko sala o ba mingi loi pena bien démographie, toye ba nani to nani azali congolais. To glissete. Ko sala ngote po ya juste ka po élection non. C'est un travail de tous les jours. Nalanda kinde komoko responsable la statistique et à mboka na biso awa, je crois qu'à lobaki ceux qui te concentrent l'état type nambongo nyonso même dans un mois et demi toko aussi sango parce que organisation ezali toko aussi sango lelo yo ndeko tana obenga biso na loi ya nationalité papa déjà identité comme telle ya congolais ezalaka lisusu te ebeba afdel ayewa abebisi tout abebisi rapport nyonso to éviter nani penza lisusu congolais nani congolais. Aujourd'hui c'est tout le monde qui se réclame hein. Ngana en congolais. Le fait de vivre au Congo, ya kofana na Congo, mais éviter que tata na botaka na aga sénégalais. Mosusu tata na ya botaka na maman moko angolaise. Mais le fait que fandiawa 20 ans 15 ans, tu te dis je suis congolais de père et de mère. Mais en réalité surtout landelio na ndenge pena nini. Il faut un niveau bas territoire, bas secteur, bas nini tout, bas qu'on peut s'habiller ta identité à Motoboy, Koko Boy, Talaye, Abotaka Mona Boy. Oh, Babiloko, on a détruit ça avec l'entrée Afdel. Basala encore, hein? Basala on a copo baby Sabino identité et beaucoup en a confusion. Confusion les aliments cassés. Donc, dans cette histoire-là, il y a un grand travail. Motomuso, le loko pesa lobby identité étrangère, donc en réalité, il n'est pas étranger. Ngazana ba ndeko nanga musu ba cousine nanga mususu mais soko tali bango azo pesa morphologie rwandaise
mais il est de père et de mère congolaises. Tu comprends un peu? Donc, ezali moi matata makasi et que lelo surtout ti application loi wana makasi et ko bimisa mobulu. Ça je te dis que à la longue et bimisa mobulu pour ba misu ba omona ke bo écarter bango na G exclusion pour qu'il y a élection et ko bimisa mobulu. To lukato zwa mesure moko d'encadrement hein peut-être surtout l'équipe 2023 to tia ordre sikoyo na bambulu koya pour que makambo wana za lisusu te. Un étranger ne peut pas venir gérer le Congo. Ça, je suis contre. Je suis contre, mais au moins, tout ça, mais de quoi 50% ça étranger? 50% oui, Aza étranger, parce que maman naïe, Aza étranger. Non, awa tozara mingi patriarcat. Mon na loi na biso mingi zatoa patriarcat, tolandaka botata, n'est-ce pas? Tata soka zali Congo. À part bandeko na biso ya Congo central na. Non, mais loi générale et englobaka. On est allé à tribu à Congo central, mais la loi générale mboka landa. Ceux qui tozali patriarcat na Congo, à ce moment nini ya papande et primaka, n'est-ce pas? Ceux qui zali 50%, papa na zali congolais. Mais non, c'est là où même na kata loi wana, il n'a pas défini. Il a défini que 100%, donc, papa, na maman, congolais. Bon, ils ont bête à niveau de la présidence, mais, il ne faut pas préjuger ça pour écarter bien sous au détriment des autres. Wanande ko sala mabe makasi. Mais les Kambongo pe comment qui ti moto à côté ça qui au niveau du parlement de Kontingi Pululu. Na ba différentes interventions ça ko sala ti ko kende ko lobake. Bateau bazara na nationalité douteuse ou bien bazara 100% congolais te ba bebi sara mboka atangi kasafu 100% congolais aki malamu akoma na Mobutu abi nationalité douteuse pour dire que Mobutu aki congolais te na moni bino bateau belé na moni ba nordiste to lo ba bateau bazana grand côté pour réagir mabe. Non mais na kati loko wana l'excès de zèle peut amener à une chute. Ndeko Pululu soka zoyoka nga atika excès de zèle. Ce n'est pas le fait d'être député ou attribuer mon tonneau sur nationalité n'importe comment. C'est pas ça. Mobutu qui nous a géré ici 32 ans, Mobutu a botami a kolia wa tata na eba ebi. Bemani, maman na yemo. Ah, babotama awa na bamboka na bango yebani. Yemo ko pulu a ko ebisa biso mboka ya koko na ya tata na ye. Na ndenga malamu. Ah non, tu éviter babiloko wana, eza malamu te. On ne peut pas aujourd'hui. Ezali des lois, eza mikanda. OK. À partir de l'identification, identité à moto, là on peut connaître que non moto, maman n'a été tatana étranger, donc lui aussi il est étranger dans le sens où. Mais Namikanda Mobutu, on a bien que Congolais. Il a géré ce pays, ce qui 32 ans, ce 30 ans. Mais on a par sursaut d'orgueil, Azali étranger. Mais ce qui est étranger, c'est Motamboka. Point de sabiso que Mobutu a dit Motamboka. Après sabiso identité, non, Makambouane za Makamba Lokuta. Mobutu c'est un Congolais, un vrai Congolais. Biso batuto yebi un peu Mobutu waki tata mokolo mais biso to botami to yebi na bamboka. Ya maman ya botu Mobutu na mboka ya poto lekaka wana. To kotaka na ba moto zo tambola to yebi bamboka. Na papa ya botu Mobutu to yebi. Na komba na solola biso to tambola Congo profond. Ba Singi Pululu manenge baba député. Batambola ka Congo profond. Yo so kendo sa ba faire no baka na ba Congo. Be place yo botama place ba koko no bazalika na ba Congo. Mais tambola Congo profond. Mobutu a tia sécurité de sorte que lelo yo to koma ko balana yo Congolo yo mo Congo ko no bala Mongala ko bala moto abo. Donc to yebi biloko wana. Alors vraiment to ko senga ndeko wana azala vraiment na moi respect. Ezama makasi na tête à Mobutu. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de Mobutu, il n'y a aucun chef d'État qui aujourd'hui a commis à droit à Mobutu, Azate. Si quelqu'un peut me contredire, aya pour un débat contradictoire, je suis prêt à ndeko. Ata bengio lelo, yebi sanga na roya, nous allons commencer à vous détailler les effets de Mobutu. Moto azali congolais, il ne peut pas poser des actes que Mobutu a posés. Akamati na mbongo l'État bolobi a iba aliaka mingi a saliba œuvre oyo yakati mboka c'est dire que mwana wana azali mwana ya mboka tala na ba Kongo pa Singi Pululu bato ba okufa po wana basala po Marshal mais si ça bato te et si ça bato liboso na ba mituka bato bakufa bato ba mona passe Mobutu na mbongo ya Congo
akamati abwaki pont akokaki mpe kokamata mbongo wana ntina libenga na ye ale to akei kotonga pont wana Équateur mais alakisi ke azali congolais de souche de père et de mère yango alingi Congo na eteni nango nyonso nde asala pont maréchal alors pour singi pululu ayebisanga pont oyo bandeko ne basi basala ya modèle wana to président moko asala pont Mobutu qui me dit ça to chité na likambo mususu e bimisi makambo awa ba basi na ba mibale na Kisasa ba komi mpugu nani yao likolo ya proposition de loi ko ute pa ndeko na biso Daniel Mbao pona likambo ya ezali important modification à code de la famille mais mingi bato bacheka na likambo ya dot oyo bache prix plafond montant plafond $500 fiançailles 6 mois une fois renouvelable ba mibali ba sepeli balobia enfin ndeko ayoke biso mawa sikoyo na $500 to kobala na biso bana basi bango babite bako bala bango na $500 te ba parents bazana na bana basi bele babi nini mwana nanga tangi kelasi bele bena ko pesa $500 ndeko Alexis Eketebi likambo pe ya classe ekoti na mamadot te ndeko na biso Mbao aluka d'abord avant osala ba loi proposer pe ba montant fixé des montants et surtout que dollar ce n'est pas la monnaie locale la monnaie évidemment c'est par la force monétaire qu'il a cours dans la République démocratique du Congo mais en réalité notre monnaie qui a cours c'est le franc congolais alobaki que payable en monnaie locale. Oui, payable en monnaie locale, on donne cette équivalence par la force monétaire. Sikoyo, il faut Ndekonabiso azonga sima à revisiter ba us coutume, ba loi ya ba mboka, ba coutume ya ba mboka na mboka. Ndekonanga Piris, nous avons 54 tribus. Tant ya zoloba. Est-ce que yé na ajuana yé? Ba koko akala ba bana ko sa lolenge nini? Bakamataka puiser quand même biloko yo référence à coutume ndo yé nango pour arriver quoi fixer à peu près eloko mo ndeko nanga so ke na ba mwami ya ba est kuna na ba nini tu babala kale su mwasi dot na ngombe abi ote mwasi mwana biso lokwa to bombie mingi parce que batala ka valeur ya produit nini ba opesa mwana biso azokende kuna azamongo angondo monsanto ça veut dire ayebi mibali te baba pesi mobali moko bo babe pa na biso awa lokwa to bombelaki o mwana 50 tete ngombe égal $500 bon coutume ya ndengwana coutume na bango eza bongo siko toza na 54 tribus au moins ethnia wa ezali ebebo est-ce que yo revisiter bato nyonso wana OK na Équateur basenga ati mondoki po bango baba chasser bato ya bazamba basengi mondoki asengi nini tu mondoki wana $500. Donc, d'autres ezali na composante ebele, évidemment mbongo va pesaka d'autres et comme asuka mais soko tali parcours nango suivant coutume. Na coutume pe ale na coutume bentango kala. Mbongo banda ko zate. Biloko équivalent ka biloko na biloko équivalence à biloko ezali balobi mbongo te moko pesa nde équivalence. Mais soko tali. OK na bamboka mususu o bazana ba diamant ba or. Okopesa mwana mwasi wana câble mi balé mais c'est fait en or. À l'époque à Kalasoko tali préhistoire na biso ba ba ote ba ko bimisa ngo me ba niki yango ti ba bimisi oh mais eloko valeur ba kamati ba pesi mwasi ba latisi biloko ba chef coutumier ba lataka wana ba biso monde ba bronze nini ya makasi ba kamati ba pesi ba konga ba nini tout donc likamba mbongo il fallait pas balobela en termes d'argent en termes d'argent yé akoki ko situer kaka ezotala négociation ya bato na bato mais asuka à un montant dire que ça ne peut pas exceller autant. N'est-ce pas? Pour autant, il revisiter ma coutume à Batunion sur l'obité. D'autres, na biloko nyonso sengaka et suka katana boy. Voilà. Mais l'ensemble biloko tout ba opesa, bochango montamo et kongole ka 2500 te. Eza la composante ya biloko nyonso o maputa ya mama o ya tata o ya nini sali tout ba pesa. Mais dire que $500 non. Pour outi lo bangali ka moko wa famille na famille ezali na manière ba boko la bana ba bamsu ba consacrer pena mbongo po mwana tanga mwana koma niveau bamsu ba bateli mwana abimi ngondo mosantu akomi na valeur pe mususu akomi na valeur mususu yo comparer na valeur ya mususu te oh mususu alala kate ya butu azali bandati tongo yo ko teka ye ndenge moko na mususu ça dit que teka sono lobi c'est trop dit mais est-ce que yé akobala
na même valeur na moto alalaka te na ndako baza valeur moko te. Voilà, tokomi na suka mwana mboka tango susu liloba na bandeko na yo ya funa. Bandeko na ngai ya funa na cadre ya fondation oyo eza na kombo na ngai tozo continuer implantation na biso ya fondation. Tozo kosunga na ba moyen moke ba mama os bazali ba nécessité. Cible na biso mingi eza ba mama. Ba mama moto ba yoka passe ya famille, passe ya foyer. Yango to pona mingi ba mama po to lukato relever mon niveau. Surtout ba mama ya ba petit moyen. Afandi na kwa teka mo épice. Épice na yebo pour ya quartier. Oh maman teka mo kaze moko ya bien. Bangonde to na mo makayaba ko kalinga. Asala mo makayaba ko kalinga. Mikate. Mo malewa. Bangonde to na posa na bango po to ko pesa bango mo moke pour ko relever vinaye. Parce que si on est dans la banque, la banque commerciale, on coûte jamais pas payer au crédit à $20. C'est raté. Si structure wana ezali à water, crédit à $20 parce que condition à crédit à niveau de la banque il faut tika gaz, il faut ça la il faut ça moi principe ya moulayi, à tika gaz ani na $20. Yango biso to longoli biloko wana, tozo pesa crédit na ndenge moka ya acte de confiance et puis moto toye baye to identifier tout le monde a moi esika tekaka esika zalaka ce moment là garantie na biso kaka yango wana et puis suivi ezali po abandozong samale malembe avec carte nae akobwaka kisaka bongo azongi sambongo wana facilement. Totondo botondi ezaki bongo ndeko Alexis Eketebi président de la fondation oya komona fondation Alexis Eketebi naye to solo ki na o etali bongo actualité politique na Congo démocratique boyoki biyano naye na bandi mokolo ya vendredi koya na kozala na mupaya mosusu tokosolo apeka na o etali bongo politique na Congo démocratique to ana eliki ete likambo ya kopona président ya Seni et kobimisa mobulu te parce que so bandi mobulu wa na 2021 donc ils ont ti na 2023 et kozala mindondo mobulu to senga ke lokwa bobi bo bato na nzambe boko ka bongo koyoka na po nzamba lingaka désordre te nzamba lingaka kaniaka te nzamba lingaka mobulu te boboto o mabuta mabe.